mema na yebite kakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo yo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Chora de Soulangar Kongo alenga nzambe apambola bino bandeko na ngai sango ya pasi pe sango ya mawa na bandi bandeko boyebeke biso bato ya mangala tant tolobaka bato ya mangala donc tozali bato ya République démocratique du Congo, Congo Brazzaville pe Angola. Biso les trois pays wana bandeko tozali toujours nde tolobaka bana ya papa moko mama moko. Donc oyo kokwela bandeko Angola esalaka pe biso ba Congolais ya Kinshasa passe. Oyo kokwela ba Congolais ya Brazzaville bandeko tomonaka ndenge ba Congolais ya Brazzaville soki likambo ezali soki mobulu ezali na mboka na bango ekimelo na bango ezalaka kaka epai na biso na Kinshasa. Donc bakatisaka kaka ngambo na biso. Biso pe bato tozali na Kinshasa soki likambo ekweli biso bandeko tokokima na ngambo ya Brazza. Bandeko ya Brazza soki pe likambo ekweli bango kote ya Pointe Noire bakimaka na Kabinda to bakei Luanda. Donc bandeko na biso ya Angola soki likambo ekweli bango bayaka na Kinshasa bakatisaka toyebi ndenge tomesana yango les trois pays wana bandeko tozalaka toujours na ba problème oyo soki ezwi moninga bandeko mosusu bakozala na pasi na bandi na nsima na ngai pardon bolimbisi na nsima na ngai ndenge bozali komona bafoto ezwami na nsima ezali bongo foto oyo ezali kocircule na réseaux sociaux na ndenge ya kosakana te mpe esali bato pasi moye topiblie bafoto nyonso ezali te parce que naza nango awa na kati ya portable na ngai bandeko zali somo ya kotala bafoto oyo ndeko na biso na kombo ya Albert soki na bosani te mpona kotala kombo na ye Alberto Matondo kombo na ye Matondo boyebike ya solo bandeko biso bato toutaka kini bakongolais meme ngai moko bonde naza koyebisa bino bandeko na ngai na mataka na Angola kasi komata na ngai na Angola kombo na ngai na kati ya Angola mpona zwa billet na changeaki yango na komaki na kombo mosusu po zwa kombo pe oyo eza kobalana na kombo ya baportugais Alberto ndenge azali bamosusu bazali neti ngai nazwaka Adriano bamosusu bazwaka bakombo ebele omonaka João ba ebele donc oyoka pela donc bakombo kaka oyoka pela Lumingu donc bandeko na ngai bakombo ezalaka ebele oyo bato bazwaka Ndolumingu Manuele en tout cas bakombo eza ebele Ronaldo soki mpe ndenge nini bakombo kaka baportugais donc bakongolais bazali kokende na Luanda ndenge biso mpe toyaka Angola bandeko toyaka Angola pona ya solo bandeko toya ba mikili ya poto neti ngai ntango nakomaka na Luanda nayebi ke no na komi mboko oyo foka na leka yango nawumelaka te 3 mois na leki na ngai kasi ya solo bandeko likama oyo ekweli ndeko na biso Alberto Matondo ezali kosala bato pasi bandeko pasi moko koboya soko moni bafoto mibale oyo ezali wana bato wana mibale bandeko na ngonga oyo toza koyebisa bino boye baza lisusu na biso te na mokili bandeko wana koluka kaka banzela boyebike ya nzela ngo ya Angola ekoma pasi mpona koya mikili ya poto ekoma pasi bandeko mingi bakoma kende kokatisa nzela mokuse ekoma fo kokota Turquie to banzela kaka ndenge bato balukaka kaka boyebike ya solo banzela balukaka ngo kaka courage na yo mpe okoki koleka nde toza koloba bona Turquie bandeko
Bangolais, na ba Congolais à Brazza, na ba Congolais pe à Kinshasa, ba tondi na kati ya Turquie na Istanbul, partout na kati ya Turquie. Objectif na bango ezali nde bakoma na Turquie ezali po baya ba Paris, donc ba Bruxelles, baya Bundes, partout en Europe. Surtout en Europe centrale na biso koto tozali. Kasi ya solo bandeko na ngai, kuna pe na Turquie boyebi ke nzela ya kokatisa bandeko na ngai ezali kaka mai. Bango moko batir ko bautaka Allemagne nga na yebi ntango bakendaka na Turquie mingi mpe bakendaka na mituka na bavoiture. Mais lokola baza na banationalité allemand to français bango bazalaka na problème te bakendaka na bango. Mais bato bautaka na Turquie po baya koto oyo na baallemagne bafrance bandeko bakatisaka océan po baya kota Grèce. Bandeko oyo boza komona bandeko na ngai oyo azali na droite kombo na ye Alberto Matondo. Bandeko ye bango bavandaka na kati ya Turquie. Ndenge bavandaka na Turquie wana bandeko na ngai nzoka nde na Turquie bakope ekoma ebele. Yango naza kolancer appel na bandeko bozali na Turquie ba jeune bapeti na ngai boza ebele kuna na Turquie. En tout cas vraiment bozala angele bosala angele bozala ekenge luta nyao nzela baluka yango malembe malembe ti bokokoma bamboka oyo boza koluka bokoma. Kope ekoma na Turquie nzoka nde ezali bandibu lokola bakota masolo ba business bandeko bakoma koutilize pe bakongolais oyo tobengi bangolais oyo bavandaka na kati ya Turquie. Ozwi mukanda bakosala tu ozwi mukanda nde tozokomona mukanda wana ezali ya baturke. Do bakarte na bango nde biso tozwaka bakarte mpe awa na Allemagne na France partout tozwa na bakarte ya baséjour bango mpe kuna na Turquie bakoma kopesa yango. Mais carte wana oza na droit ya kovoyage nango te oya na France to na Belgique to na Allemagne. Carte wana ezali okoki kozonga nango na Angola na mboka na yo to na Congo. Okoki kozonga après oye na yo so na Turquie eza problème te. Kopi bakoma kopesa bango ezali bongo ya pimbo. Bakoma kopesa bango kopi ya pimbo putulu donc tokoloba lango putulu. Bakoma kopesa bango kopi ya putulu ya pimbo bakenda kozwa yango na Angola. Apati ya Angola soko ye nango bapesi yo likonda na yo. Ou bien avokende deja kuna bapesi yo likonda. Toyebi deja bakopo wana ndenge esalamaka apati ya Angola mona baza mpe na mutu na bango koto mpe baza na mutu na bango. Ndeko na biso Alberto Matondo bapropozaki ye kopo wana bapesi ye $2500 ndenge toyoki. Mbongo bapesaki ye po abombe biloko wana aya nango na Turquie. Kasi ya solo bandeko na ngai nzambe aza compliqué te kasi nzambe alobaka ntango ozoka kosala likambo yo moko kanisa eske loko naza kosala na koresir eza bien mpo na ngai. Bandeko na ngai ndeko Matondo azwi biloko abombe na kati ya libumu na ye. Il paraît ye moko susu abakisi susu na oyo ya ye po esala bien ntango akokoma pena na kota na Turquie abimisi biloko ya bato wana apesi bango biloko na bango oyo ya ye mpe akobimisa biloko na ye po asala mpe masolo na ye. Bandeko na ngai lokola biloko elekaki ebele ntango akomi na aéroport ya 4 février na nga mpe na mata wana na 4 février na Luanda overdose. Bandeko biloko wana nyonso esali overdose emati ye padoki. Bandeko nde boza komona ndenge akwei wana na aéroport nde boza komona akwei kaka mbala moko na aéroport bambila bango wana baye na bateni oyo bomoni bayalaki orange wana ezali police ya service ya aéroport baye wana mpona
kosala au secours na ye po te ya solo bandeko na ngai bayeba eloko nini oye akweli, eske tension emati ye to problème nini oyo ezwi ye, balingaki mpenza bayeba. Tala ndenge akwei, donc ntango baye kozwa ye bandeko na ngai bato baza kotala bayeba eske tension moto emati ye to ndenge nini. Ndeko na biso ye wana alati chaînette oyo bomoni chaînette wana oyo ya or wana, ye wana ndeko na biso Alberto Matondo, ye wana akwei kokweya akwei bandeko mbila aye comprendre overdose. Ntango bakei na ye baye koverifie baye komonaki ya solo nzoka nde abombaki baplan. Bandeko bafoto wana ezali mawa mingi mpona kotia yango po ezali mpenza doki somo oyo kapena somo bandeko na ngai somo vraiment ezali pasi pe mawa mingi mpona kotia yango bandeko ezali mawa mingi. Donc tala kaka bandeko ezali pasi pe mawa mingi tango bapasoli ye nzoto bandeko na ngai bapasoli nzoto na ye bakuti biloko oyo ye abombaki na kati ya nzoto na ye. Bafoto ezali bandeko moyepela tolasa bino ezali te na bandi mpona sécurité ya Facebook ndenge ezalaka ezali mawa mingi tokoki kolakisa bino te. Donc ezali pasi mingi il faut tolakisa bino na ndenge ya kokode po ezali kitoko te. Mais bafoto ezali ebele oyo bato mosusu bazokoka kotala yango te. Bandeko ezali somo oyo alati pembe ye akufi na kati hotel. Do ye kuta mikomeli te parce que ye nde moto alingaka kende nanu neyelaka yo tante nano leka nga na koleka na oyo kolanda ye na kati hotel deja ye pe akufi overdose pe mati ye. Bango mibale babombaki biloko ebele na nzoto na bango. Bandeko sali bango overdose toyebi makambo bapimbo ndenge emarchaka ndenge ekendaka. Bandeko ezali pasi tala jeune ya boye vraiment je pense pas que jeune oyo bakosi 50 ans bandeko ezali pasi. Ndeko Matondo Alberto azali na mwasi na ye, mwasi akatisaki akendaki nanu na Grèce na zemi na minute oyo mwasi ya Alberto azali kolela mobali na ye yakeli na Grèce po ayebi ke mobali pe aza kolanda po aya. Alberto avant kufa balobi atiki pe maloba alobi ke boyebaka yango ngai ndenge nazali kozonga na Turquie radio oyo ya Rwanda ya Angola nyonso tu bakolobela kombo na ngai balobi maloba oyo atikeli baninga na ye. Soki mpe ezalaki maloba ke ya koprouve ke ngai nde nazomata boye bokoyokake na ngindi na ndenge ya danse bandeko na ngai toyebi te soki maloba wana alobaki yango na sanse ke ya konginda ke ntango akoma na Turquie akoteka babiloko na ye oyo abombaki wana akopesa bato oyo ya amemelaki bango oyo ye moko akoteka susu akozwa likonda na ndenge ya danse toyebi te. Bandeko koprouve wana oyo alobaki bakolobela kombo na ye na Luanda na Angola toyebi te soki ezali mpona biloko na ye to ayebaki liwa mosusu ezalaka maloba aza koloba bato ya spiritualité ka bato bayebaka makambo oyo moto aza koloba eza ya mabe. Donc bandeko na ngai ndeko Alberto mawa mingi na famille na ye vraiment en tout cas famille Matondo en tout cas mes condoléances na mwasi na ye na mboka Grèce esali bato pasi mpona nini koluka vie ya mbangu boye bajene na biso oyo boza kokende na Turquie toza kolela bino na nzela ya mai ndenge boza kokatisa bariske oyo bozali komona eza kosala biso pasi tomona lisusu pasi lisusu mosusu nzoka nde boza kozongaka susu na Angola mpo bomemelaka bandibu bapimbo toza koyeba te biso bakongolais biso bato ya mangala bolimbisi bangolais bandeko na biso bangolais pourquoi kosala boye. Ndeko na biso Matondo akufi na kati ya 4 février na
aéroport ya Angola na Luanda likolo nini akende kozwa pimbo ya bamindele oyo tobengi ya bandibu batindaki ye akende kozwa mbongo mpe bakofuta yo ekozala nango mbongo ya danzete. Tala lelo otiki mwasi na mwana na zemi vi na yo ke kaka boye. Bandeko na ngai toza koyeba te mboka ya Congo, toza koyeba te biso bato mwindu, toza koyeba te presse oyo toza koluka ya vi toyebi yango te. Bandeko na ngai na mokili kozala presse te, luka vi na yo malembe. Meme biso bana toza kobota toza koteya bango batanga baklasse mpo na kelasi wana baza kotanga lobi ekofutaka bango kaka parceke akozwa mosala nde ya malamu akosala mpe kitoko. Biso toyeba poto mpe kalakala awa na poto toluki mpe bavi yango ya mbangu te, pamba te vi ya mbangu soki ozwi kisi te bandeko na nga okoluka okoma assassin. Assassin ezaka te obomaka bato, kotekela mpe bato bapimbo eza mabe parceke bato mosusu bakoki komela yango basali bamélange bameli yango bakoki mpe kokufa. Oza toujours na yomba koyiba kokende kosala boye. Bandeko tosalaka makambo wana kala na poto toye kokomprendre ke vi eza mpona makambo wana te. Kende mosala luka mosala na yo lobi Alexis Champagne tikala kenda nga mosala apate ya mosala na ngai na kofuta ndako na nga ata 500 euro tikali na koyeba ndenge na kokabola mpo nalia nafuta baserance na nga biloko mosusu naza nango. Tala bagene ya boye vraiment bandeko na ngai batiki mokili sikoyo topesa foti na nani toloba nini famille moto elie bango bandoki ya famille. Eske ezali bandoki ya famille? Ndeko na biso Alberto Matondo azalaki na kati ya Turquie, azalaki na mwasi na ye, mwasi na zemi avoyage akei akatisi mai akei kuna na Grèce aza kozela ye. Ntango akei azwi cope toboyi te nzambe mpe kopambola yo mpe na cope okei kuna okomi kuna ozwi 2500 to 4000 to 5000 so kombe mpe nayebi te parce que toyebi bavaleur ya bapimbo ndenge etekamelaka. Ozwi mbongo bazwi babiloko bapesi yo yo bombe bato bapesi yango bayebi ke eloko wana donc degré ya makambo bapesi yo bayebi ke ekoki mpo na yo parce que bango baza kolinga omema biloko na bango ekoma. Mais à part yango oleki na 4 février malamu bien oui. Bon sikoyo soki okomaki na Turquie mikolo bapareil mpe ekoma lelo bakoma komona mpe banzoto ya bato bazo oyeba soki oza na eloko bambwana bango makambo ebele ke bakangi yo 30 ans de prison mpo ndenge tomoni degré ya bapimbo oyo bandeko na ngai eza likolo ya ba 2 kilo 2 fois te. Donc ndeko na biso abombaki mpenza doke abombaki biloko na ndenge akosakana te. Tala yango, tala biloko nyonso tu oyo bandeko na ngai ebimi na libumu ya Alberto Matondo. Bapasoli ye mpenza libumu banda awa bapasoli yango nyonso to bandeko na ngai. Donc soki omoni libumu na ye atuka esali bato pasi, esali bato pasi. Foto wana meme bato baza kokotala yango te. Somo batiki ye bolumbu, bolumbu na ye panzani partout. Bapasoli ye libumu nyonso toki chaînette wana ndenge alati yango bandeko banda likolo wana ti na libumu mpenza na se nyonso bapasoli yango bapanzi ye libumu na ye mobimba. Babimisi biloko nyonso bomoni oyo eza mopanzi wana ezali pimbo putulu oyo tobenga pembe oyo nyonso eza pembeni wana nyonso ewuti na libumu ya notre frère Alberto Matondo. Ndeko oyo kuna mpe ye mpe parce que oyo aye na tomoni te bakobimisa yango mpe lisusu bakobimisa yango. Donc bandeko na ngai conseil ka tokopesa
en tout cas bandeko pour partager vidéo oyo vraiment toza ko toyebi que famille ezali desi na ndeko na bango mais tokopesa bango courage mes condoléances toyebi que ezali pasi mais biso toluka tozali balobeli tokoya koloba yango po toteya mpe bato po soki balobi yango te en tout cas bajeune mosusu bakolanda mpe kosala makambo oyo yango moni biso na réseaux sociaux toyaka mpona kofinga bato te mpona koyina ye to kolobela ye mabe parce que mowei soki akufi balobaka mabe na ye te donc bandeko nyonso bozali na Turquie bajeune nyonso to boza na Turquie en tout cas nzambe apambola bino bolela ndeko na bino ezali likama eyaka do likambo soki eye toyoki makambo nyonso toyebi ke na ndeko moko susu aleli alobi ke solo apesaki mpe mbongo epai ya ndeko Alberto amemela ndeko na ye na Turquie mbongo lati bakangi ye bongo te akwei na saki azalaki nango ezalaki na kati ya na mbongo ndeko la mpe aleli mbongo ya ndeko na ye donc makambo ebele oyo ezali ke Alberto vraiment atuka ezali mpasi mingi que son âme repose en paix baami ya bandeko na biso bango mibale oyo mosusu nayebi nkombo na ye te bolimbisi mais mutu na biso oyo tozwi nkombo na ye mpe tosololi na baninga na ye ndeko Alberto Matondo identité na ye yango wana azali bongo angolais mais congolais bangolais oyo bauta na Congo oyo bakongolais oyo bauta na Congo toloba bangolais ya Congo bazonga oyo bazalaka na lwanda oyo babengi baregressado bango bato vraiment merci mingi papa Mboko Doris na kati ya Suisse en tout cas merci mingi na Chikito na kati ya Rennes bandeko nyonso vraiment en tout cas pour partager vidéo oyo Alexis Champagne Mauvais Clara de Bruxelles merci na Gourba na kati ya Turquie bandeko bozali belé bandeko tu ya Turquie na pesi bino bambote mingi esika bozali en tout cas biso pe tozali toujours na pasi na mawa pe na bino toza kokabola yango pe na mama na biso azali na Turquie kuna pardon na Grèce mwasi oyo Alberto atiki vraiment na mukumba mama zala toujours na courage nzamba pambola yo on est ensemble tozali wana bozala tozala na communication biso pe toyeba ndenge nini biso bato ya poto tozali koto tokosala mpona bino vraiment tozali wana mpona bino ezali liwa eye kasi ya solo bandeko ezali pasi mpe mawa mingi komona ndenge ndeko na biso akufi liwa oyo ya somo tala libumu wana ntango akweyaki na aéroport nano bapasoli ye te kasi ya solo bandeko na ngai video bavideo ezali awa bandeko mpo botala yango ezali somo tokoki kotya yango te bolimbisi mpona respect ya mowei tokoki kotya yango te ezali somo ndeko na biso ye wana ndenge tolobaka kaka bandeko nzoto oyo ezali nango eloko pamba nzoto ezali eloko pamba tokumisaka nzambe tosambelaka nzambe po ye nde nzambe po soki nzambe alobaka kati na biso bato na ndimi teke ndeko oyo akoki kosala kope oyo kasi ya solo bandeko na ngai nzambe apesaka mpe azwaka nde balobaka ezali mokolo na ye etangamaki akokende ndenge wana tozala prudent na mokili ndenge eredi ya misa yembaka obe ekenge masolo na biso bopartage émission bosabone toujours na Congo Alenga TV Congo Alenga tozali wana mpona bino baémission ezali ebele toyaka kaka kopesa baconseil na makambo etali mboka mpe na makambo etali vie sociale na biso na oyo tozali komona ya mabe ezali koleka tokoloba yango vraiment tuka courage na famille Matondo nzambe apambola bino tozali kolela na bino elongo bosala contact tokoyeba ndenge nini mpona baprogramme ya enterrement tokolinga toyeba yango merci mingi nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima ingeta
likambo na mema nayebi te bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza